garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, mbote na bino balanzi na biso ya tindika mbote na bino ba abonné na biso ba obanzi marato kota na kata banda kuna bansa ko beta porte ba mbote na bino bisika ozali na bosa nte ko pesa mbote na ba obazoli kanisa ko sala tindika original refin ki sombe na papi ki ele ba mbote na bino bisika bozali ba boss na nga ya bino ngwana mama Jeninda ya Kayembe futur député national ba mbote na wape molobele ya peuple congolais ya yo ngwana Charles Mbongo contre Mbongo agence ya sur na Londres Lucas sénateur ya Jésus le vrai Njilo papi atunga yo pe ngwana balanzi ya tindika toza bomoni za pont bazo sa les réunir biso 3 communes eza na Lemba Ngaba na Limete précisément na quartier Mombele pont oyo mema biso be tout droit ti elengesa pont oyo mema réunir ba commune wana ba imboka baleli mingi balobi ki eto bande ko dinda mai soke beti na awa kotela biso tina bandako dindisa biso mais depuis ba commencer la bango pont oyo bazo dinda lisusu te bozo mona msala sala makaka tozoki tozomona susu deuxième pont mso sala makuna toki tozo pe ba image po yango ndezo réunir za ba pont minene ezo réunir ba commune oyo sala ke bana ya Mombele balonga place bazaba keta tiki ngasa nikaka na nzela moko bana Elemba bana ya Ngaba nzela kaka o moko tozo ba imboka ndenge bazolo bakoloba na micro atindika par rapport nzela o banosa ba mbilinga rivière oyo banosa ba mbilinga bandako ko dinda ba maizokotela bango mai babezaki même niveau ya pont oyo
mais depuis basali pont nde bambula ezobeta bazodinda lisute totamisa micro na biso ya tindika tozwa bayimboka bapesa biso mwa ba idéologie ndenge pont oyo ezalaka na ndenge ekomeli. Voilà, bande ko tozu mona mboka moka pesa biso moi point de vue na ndenge balobi pont oyo bando sala ba dégâts avant batonga ngo boye bando sala ba dégâts bat bande ko kufa loko aza mona mabele avanda ka koto aza nzinga abetele biso mwa ndambu ya lisolo ya pont oyo avant basala ngo ndenge mai bande ko sala ba dégâts. Mbote mwana mboka. Mbote mama. Boni santé. Santé za malamu. Oui, to yaki a pona ko zo ba image ya pont oyo mais balobi ke avant pont oyo ko maboye esala ki ba dégâts mingi. Bato bakufaki dans pont venait sala ba dégâts. Okoyesa biso na kombo pont babenga ngo kombo ni. Pont oyo babenga ngo Munguldiak. Biso to ye depuis 2004. 19 ans ngo toza pont oyo ba dégâts ba ne ko sala terrible. Des fois ceux qui muta kufi mbule bandi bozu ebeme bote likolo ya ndako. Ceux qui mbule sili boseni bokitisi. Donc ceux qui mbule bandi oyo azaki kuna tsalika kuna. Opaza bo atikali boye. Moye bima ezati. On va toujours encourager chef de l'État na oyo azo sala oyo to sepeli koto bo sepeli mama ka sepeli mingi bazo critiquer balobi ke musale umeli banda babanda ko sala ngo umeli makasi ezo sila kaka te musala malembe ko sila ya motu eza o basali boye quand même mikolo to komi quand même bien par rapport onde to zalaki na lelo to komi quand même bien ata mbule beti ozo mona ke tozo kota tozo bima. Des fois, ils ont tonda lisune bana ko tonda ti. Pourtant que bana ko tonda, soko zaki na ngambu no tikali kuna ba oya ope ba tikali koto. Mais depuis ba sali nzela oyo, comme vraiment mbula te beti, tozo la pe bien, tozo la mkape bien. Pont onde ba sali ngo ba me mabiso ti wa. Oyo zo mabiso ti selembao. Bazo sala ngo makala bumbu selembao ti kitambo zo kende ti kuma. Bon, okokelo ba nini pa ba konza mboka. Na musala kitoko bazo sala surtout na vision ya président de la République ndenge azo sala po bayimboka muso bazo lela social car ba okanza social ezaka na biloko rolia ok social ezape na banzela na ba classe bana bazo tango fele banzela ngo ezo sala matozo mona déjà po biloko ekota ezo senga nzela ya malamu po biloko ekota moi message na pas ya président de la République premièrement na gouverneur de la ville. Premièrement on remercie chef de l'État na ndenge ya selipso nzela social ezaka kolia te. Oui. Pour ceux qui ne les ont pas bloqués, nous avons salami boye et puis biso déjà un pas koto. To sepeli mingi, nous avons encouragé le chef de l'État. Nous avons coordonnatrice la fondation Willy Bakonga. Nous avons soutenu. Ah bon? Nous avons soutenu à 100%. Nous avons coordonnatrice la fondation Willy Bakonga. Nous avons soutenu à 100%. Nous avons simalaye, nous avons zelaye pa ya ko inauguré fondation ko zalawane ko yambaye.
Merci beaucoup. Donc, ce qui est président de la République a inauguré Awa, fondation ko yamba pendant na lokumu nyonso. Fondation ko zawana na lokumu nyonso. Tozo tombola ka bende la chef de l'État na acte oya sali koto. Merci beaucoup. Voilà, bande kwa tindika tozo continuer toujours na micro na biso ko solana ba imboka bazanzinga nzinga awa. To solana bango mo point de vue na bango ndenge basali bango pont. Est-ce que ba sepeli to ba sepeli est-ce que bazo soutenir vision un chef de l'État toté. Vous avez d'ailleurs na mona mboka awa to solana papa na biso pesa so mo point de vue na mbote papa. Mbote maman journaliste. Papa bonne santé. Santé za malamu. Papa ko pesa biso mo point de vue bien mo esenga o za na ndenge basali no pompo babike mai oyo bana ko sala vraiment ba dégâts makasi. Mais lelo na souci à chef de l'État azuli kanisa ko sala pont oyo ndenge salongo boko ko lobani. En tout cas naza na plaisir non makasi ndenge papa raisonner biso bana bokala. Premièrement naza chef de riz avenue Bokala. Tomoni makambo ebele bambibembe misusu echoli na mai bandako echola batu bakolo bandako bakima bandako. Première des choses eza ba oyo bayibi baveni na kala ndenge eza ko indonde. Premièrement todo senga susu na chef de l'État ndenga sa libiso aveni kikwiti to sepeli toza na plaisir mais abo sanate po kikwiti aveni prince oya sali et soutenir ezo mikolo ebele na mokili oya biso na Congo. Il faut ba kirele biso pe kala mo rivière Yolo. Faut ba kirele de kikwiti jusqu'à Kianza nde peut-être tokozala un peu lisusu satisfait makasi koleka. Pe batu oyo bazak na esprit ya koyiba sombi mo lupango na emuke alinga yiba pe l'État ba yiba ka été net place to telemi eza entrée pe za sortie. Toza susu na moyen te ya mutuka, toza na moyen ya moto te, toza na moyen eloko mo te ko ikokota awa pona nini les parcelles voisins oyo bazana sortie ba yiba. Wapi parcelle ngo yiba? Les gauches et les droites. Soko tali na liboso na ngakuna ozomona ndenga veneza monene. Na suka nango place to telemi ozomona ka veneza moke. Bourgmestre ça pesa ki ba mesure cadastrale nyonso tout. Alors tozo zela kaka hôtel de ville na OVD na Safrimex nde ba osala la musala ba biba to kitsa motema ba ko yokela biso ma ba sa la biso terrasse. To senga na papa Jantini. Mokonza kisasa eza yo papa.
salela biso miracle tozo ata nzela moyen ya kokotisa ata moto même ata ketch soki maladi na butu soki problème ya butu tokozwa transport nini tokomeme bembe na Kitikwala lokola na village aussi na nta toza na centre ville na commune ya Ngaba pe na quartier Mpila tosengi assistance na bino bakonzi botala avenue Bokala na Kianza toza na entrée te pe na Kikwiti toza na entrée pe na baterase ya minene po soutenir mai nyonso to eutaka na commune ya Ngaba ekitaka na rivière Yolo na Kalamu na biso ya limité ya Lemba Foire. Moi message dans ce pas président de la République. Naza na plaisir neloko asali tozela ngo bambula na bambula lelo toye komona a se réaliser yango esengo makasi na président Beton Fachi en tout cas Wumela. Merci beaucoup. Voilà, bandeko bomoni toza bongo na rivière Makala. Awa papa repesa biso mo explication soki rivière oyo ekaboli commune na commune nini. Toutaki déjà kuna bomoni bozi ba précision pa ba imboka ape toza mo mwana mboka moko. Abetele biso aisa so mwa mukie kaka ya mwa rivière. Mbote papa. Mbote maman. Bonne santé. Santé normale. Papa rivière kombo na ngone. Maya Kalamu. Maya Kalamu nde ba miso ba benga rivière Makala. Ok, est-ce que rivière avant basa la pont bande ko ça peut ba dégâts place? Oui, ça aussi ba dégâts belé. C'est-à-dire bateau nyonso zomona baza banda ko pembeni awa. Donc bazai ko tonda, bazai ko kota tina ba mapang. Donc baza vivre penza bien. Bon, au Kokyo, mon message n'est au lancé par le président de la République, na gouverneur de la ville, parce que tout a eu déjà qu'on a, tout le monde a déjà pont le befo et autres 5 ça.
bacommune mpe ebele ekoya ti donc ekozala so oza kuna transport moko ememi biso ti boye moi likanisa kosala mwa susu ena kosunga bayimboka kokoyisa gouverneur de la ville nini na président de la république. Bon, na remercier bango parce que baide biso kotoyo na kosalela biso d'abord nanu avenue Kikwit ezo relier au moins 4 communes, c'est-à-dire Makala, Kalamuso, Katinanga mukuna ezo relier ezo kabola Ngaba na Limete. Donc na remercier président de la République pour l'initiative Yaboé et puis na remercier aussi gouverneur de la ville Chantini Ngobila na musala ba osala na CP na mingi. Merci beaucoup papa.
continuer toujours na micro na biso tozapi na mwana mboka bakisa mwa maloba na oyo ndeko auti oloba mbote papa. Bonjour mbote maman. Okoki bakisa maloba na oyo ndeko auti oloba. Donc moi comme moi des alliés qui non négal lobby vraiment président de la République Salama makasi na pona makamakala muete suma kimia po masuki mvule beti tozara kimia te ma ekotara vraiment donc tozara vraiment et ça m'a quitté côté mais au ma au sali vraiment président a remercié makasi parce que on a facilité vraiment transport à 100%. Quand on a tous un problème mais il y a transport talo kende wapi parsi atalo kende lemba atalo kende nani kingasani atalo kende soki banal donc il y a tous la facilité donc on a remercié vraiment donc il a aussi le marque président Oumela en plus na beto après ça on a la part na ngai vraiment pour na effort ça pour na commettre la fin na guerre est na bien comme initiateur de la paix vraiment. Merci président de la République. Merci Nayoki Mwambo.
Voilà, merci à vous toujours branché, vous continuez à s'abonner, à partager, surtout à commenter dans l'émission, bien. Merci à vous abonner, merci à vous toujours pour la information Nelly Bolumbi. Bon, moni a peut ça bon na rivière Kalamu. Pont oyo, bazo sala ezo sangisa commune ya Kalamu na ya Makala. Bon, moni ngambo kuneza Makala kototo sali awa eza Kalamu. Bazo sala bon pe pont na rivière oyo bazo misu bana Kalamu ya Makala bazo benga ngo rivière Makala. Bana Kalamu bazo benga ngo ma Kalamu. Donc merci na bino, merci na bakonzamboka, merci na gouverneur de la ville pour la initiative ya malamu bazo sala pour na kosunga peuple congolais. Pour na pont oyo bon tout monde qui tozaki na pont le befu to komi awa na pont oyo esangisi Makala na Kalamu. Vous a branché toujours na tindika télévision. Bon content ko s'abonner, ko partager, surtout ko aimer, ko commenter na bémission na ko sala biso bien. To kutani prochainement, merci, bye.